Ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autre m'a dit qui n'a donné quand on était là que m'a fombé en direct de la Suède batoto ya Congo vraiment suite ya lisolo ya ndeko na biso héritier na Naomi vraiment mobala Naomi a réagir pour na kolobake Naomi aza mwasi na ye mama ya bana misatu apesaka oyo muta ko ikopesa même malgré ça a trahir ye vraiment epesi mawa passe na motema en tant que mwasi na moni na nyinya liboso ndenge comment ndeko na biso moka komiki no ba femme congolais baza ba bête mais vraiment il faut faire la part des choses eza basignon sotuté nde bandimaka n'importe quoi eza basignon sotuté nde ba trahisaka mibali na bango non et donc pesi pasi pe ma batoto ya Congo naza na vidéo mosusu o wana te vidéo mosusu oyo kaka bato balingi dikina TV kende liboso na lobela pona kopesa conseil des fois muto azo peso valeur mobali na peso valeur o kende sika moko boye muto o minimiser yo parce que batoto ya Congo boyo kana lisolo ndo moni Naomi héritier wa Tanabe atandie na mbeto ni nde mama bota ye ni na oloba parce que na vidéo wana hein ni yo mwasi ya libala mwasi ya bato quand même atako banga teke te ata soko lingo banga nzambe te yaya longola te lamba likolo te longola ta jip yo longoli nyonso batoto ya Congo batandie bongo na omilo kwa likayab et puis héritier Watanabe papa na oki mawa na oki passe okansoza na bande kwa basi te okokanisa oza parenté hein franchement kosambwisa ndeko na mwasi oui nani oyo Sandraline asalaki vidéo alobi ke no bayibi non oh eza troisième fois pour héritier et comme troisième fois tozo se demander eza bakisi yango avant mutabi msalbum na ye faut ça eloko ane pesa ye makambo bien ndengeni franchement parce que ce qui otali batoto ya Congo Naomi fioyo abimina héritier batandie na mbete comme ça nu bolimbi sanga parce que ceux qui bana bazana balongwa to solola nanu eza makambo ba série ya kopesa conseil na vie na ba leki o bazako ya bana ba 20 ans ba 22 ans na ba âge biso to balaki peut-être ceux qui mutazo qui grâce à koyoka conseil ya ba yaya te ya ba parenté zo attaque grâce à koyoka conseil ya la championne mobali ya koya kolinga yo et juste pas saka na yo batoto ya Congo Naomi batandie na mbetu boye pa héritier Watanabe et puis azo filmer pendant que bon limbisa azo pénétrer Naomi il filme ça et puis bon monique elongia Naomi bon moni pe longia héritier pozwa nini yo oza déjà responsable ozali donc naloba drapeau ya mboka ozali star ya Congo ça c'est injurier les gens hein comment basser stina niveau wana ça c'est être trop bas pour un star et puis si ma wape passer batoto ya Congo au mona nzoto ya mwasi tant on a oloba fi wana za poids 18 na héritier poids 7 donc au mona y a pas match y a pas photo
boke ndo tala réaction ya mobali ya Naomi na réseaux sociaux. Okomona mobali akomi a réagir. Otali pe mobali okumisi nzambe mobali kitoko. Bana kitoko. Hein? Yango ba papa na nga na yesu pona condamner bino te mais mobali il faut yeba ko protéger moi si na ye. Mobali il faut yeba ko protéger moi si na ye. Moi si na ko kozala mina ba n'importe qui na ba n'importe non, mobali il faut yeba ko contrôler moi si na ye. Ba ninga ya basi na yo ba koma ya yo pour éviter mon makambo. Pour éviter mon makambo. Yo moi ça mutulo yenge ba milliers ba nini to boite o koza la pena ba milliers mais balobi yenda finga héritier batuta Congo a finga héritier nde héritier pe lokola zaka soi disant mobali ya tembe nde azo sala nini asali ndenge wana batuta Congo héritier watanabe accoucher na Naomi ozo mona boye donc film quand il y a porno si on peut dire et puis à se protéger bongo soki malade maman bana Naomi sato otika bango oya ko kabela moninga malade ya solo wana franchement nga na yeba te ngande na zaka boy ba mibala ba célèbre na o ba filming ba kufelaka ya lukoza na mobalo ya yomo mibali ya mokili mobimba surtout ba congolaise balinga koyoka mobali ya kenda sangote balinga koyoka mobali ya kombo te ata na théâtre azalaka na kombo talando sambwe vraiment j'ai pris le bon Dieu que o sala o misala eloko moko te ya mabe talela bana na yoza makambo yaka omoni elengi nde bongwa mimbala me ekomi ngai elenge bongwa me ekomi ngai donc vraiment batoto ya Congo to mibatela papa mobali pe yeba ko batela mwasi na yo liberté eza la libertinage te mwasi ba protégeaka ye akoko zala mina ba te parce que entourage pe bebisaka entourage pe esala nini epe bisaka mais bino mibalo bozo sala makambo bozo sala batoto ya Congo na oya obetali solo parce que c'est le cas soko zui grâce occasion ko landa Dikina TV bo bandana ko s'abonner merci pour s'abonner li solo nazali prisonnière ya ex copain ngai fi wana bakendaki tribunal parce que mobali ex copain na sala ka ndengwana a garda ba vidéo na ye ya nidité akoma kosala nini kosala des chantage soki asengi mbongo fofi wana pesa sinon ta ko balancer na ko banga mwana mukie il fallait tanga ba université ne tanga silisi classe moyen ya sala ngo exact pourquoi elle est obligée de travailler pour na ko futaka ko satisfaire ka gar ex na ye na ba besoin na ye si akenda ko funda ye ba policier batali juge à 4 makambo abike o eza condamnable ba pese pas moins de 6 mois de prison ngai oso sambusinga ndenge wana wallahi likambo wana l'état nda okabola biswango pourquoi parce que buzobo ezo silate buzoba oyo eza ko silati et puis yo yebike franchement soko linko banga nzambe te boteni nga regarder parce que nazo loba pona ba païen nazo loba pona ba chrétien nazo loba pona ba musulman mutno soko landanga selon religion na ye soko linko banga nzambe te ya mwasi comment ko mitanda lokwa likayabu o mitanda lokwa likayabu na faut pas tika la tana jupe bomba te longi sentiment monini yango oyo ke kozwa kuna esika yo ozalaki na héritier watanabe oyo na ndako nozwaka ngo te tu es mère 3 fois cela veut dire makambo ngo yebino yango bolimbisa ngai na banki te fona loba mais eloko pe so yebi ke na filmer eloko faut ça pene eloko malonga ta ozo mi filmer wana na loba ba papa faut ça la pene eloko malonga faut filmer ba tu muchopi te to na posa ko mona muchopi te ozo filmer ba te eloko ozo tuna
na succès nyonso azalaka nango na ndenge aza wana eloko ya ye abotikako soki bosala baje obentenir nde eloko wana nayesi bino Naomi azomona ata te ke baofilme ye. Je crois que bande komona. Pourquoi? Parce que mutu tanga osala makambo wana téléphone eza boy. Il faut mona. Mais miso ya kokanga. Okansa muta uta kina couvent. Ata ba sero ba uta kana couvent, ba sala makambo kuna. Vraiment batoto ya Congo. Boyebi toza ba bantu. Ngana ko supporter infidélité mobile na ngai. Et ça net moi discussion. To solo le papa. Bino basi ya bote. Tanto na bisi au cas où. Abina obomayo. Bon, na bi de toutes les façons. Nga penande na zakabowe. Na o sexa ko to grande sœur na ngana lobi ngai so na yebile mso kenda ki musala ou bento kenda ko zabana ou bento kenda ko sala basha. Elo ka bon etrel ko bimana sima seke ba oya yo ba ko tindela msusu alen wanga ko tindela la championne côté za ko yinda. Ta ona omona ka ko Maria Lisambo atindi. Ozo temo atindi. Ba toto a Congo. Na ozo nga sunda ko ten. Na bandika abo loja na koti nini chikapa na bimina wembo nyama mbala mona katako na bata miwana. Pourquoi? Mobali azaka gloire ya moi cité mais moi sindaza gloire ya mobali. Je vous dis mobali ya Naomi esikaza nzamba sungaye akosa na AVC donc moi ezate. Bon s'imaginer na ba camarade ya mobali na yo wana nyoso komi kaka video soka tali a zongisi play atali a zongisi play po ba mona pinda bord bien. C'est honteux. Libali pe boye ba ko protéger basi na bino. Boza ba responsabilité to lobite ke bozo sala yango te. Boza ba responsabilité. Moko il faut ko solo la. Papa na sepelité. Maman côté nan te et ce dialogue. Ko kansate ke oya nyoso obeta ka bale te. Tala siko nde ba nini ba matière première. Ya batwe sambwe. Matière première na Naomi sambwe, matière première ya héritier et sambwe, pardon héritier. Na bolunga nzambe. Si ke la biso no makambo wana. Poto oye bate so eza ya mwana 12 ans bete za tata mobimba. Tika na. Franchement, c'est honteux. Eza nini ekomi nini? Eza nini ekomi nini? Sandra Lina kuna bini ba danse na ite so eza ba danse ni. O te ba yiba ki téléphone na ngai. Na sala ka ba nini na eza problème te eza vie na yo. Mais il faut quoi assumer ka. Dis-toi que non, na assumer. Bato to Congo. Ki si njo alobi ba ndima te ba wanga. Bota ma congolais. O kufa na tension et hypertension. Congolais ko bomo na tension, ko bomo na hypertension. Vraiment to se kameza ma weza passe. Ata na bana ya Naomi. Infidélité ya papa. Eleka nango bakolo ba papa na za ndumba ozana ngo normal. Mais ya mami sala passe. Parce que maman de fondation. Maman da bomba randa kuna ye. Maman da simba ka libota na ye. Maman da sala ka nyonso. Siko yo mama. Oke ko tanda banini oyo. Matière première nyonso. Na mbeto. Et pas mobile mosusu. Donc zo mona ke mobile yango hérité. Azo considérer atati. Parce que mobile yo pendo azo considérer moi sina sana bolingo moi sina. Il n'a même pas le temps de filmer. Parce que nous moi c'est sacré, nous moi c'est benda ba courant inga ya zongo nyonso. Donc on n'a pas le temps de filmer. Mais tala azo sala mo penda na sabotage ko azo filmer boye. Ya. Na pas 18 na yango. O pesa mo valeur te. Pesi valeur te. C'est qui là mobile na yo. Aza ko satisfaire yo to solo na papa bano qui était papa bo avec le temps. L'aime surtout yebana ki na na komi na 30 ans na changer goût yeba inga linga matembe na komi na pondo ça nga bo sepeli sanga bo c'est ça ba solo laka ole ya ko samba bo tina bana na soko boti bana ya basi ko zala ka passe nani bano ya wapi o mama na bango ya ndumbana esa passe o fingisi libota na yo o fingisi mobali na yo o fingisi baninga o fingisi pe biso basi nyonso to to komi les foufou de même mbadi to komi oiseaux ya même plumage donc to komi moi si moi fini si basi nyonso vraiment ba tout ya Congo nzamba sunga biso molimo ya ekobo oyo
Oh, to komi na mona génération na biso. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a papa na biso qui plus ba papa. Ba maman ba mona ba mbanda boy. Mais mikolo mo bala tieli baya yo tieli li bende. Donc c'est pas ça. Moi ça dans moi ça le coup. Tango ya okoti na fete bo zo kota pena na le coup. Exacte que wana poubelle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si c'était ça, t'allais pas pleurer. Tu vois qu'ils a que le roman quand caché te bimi libanda. Yango leli. Et le roman so sala na ko bata. Mata ko kota na hôtel hôtel, cela veut dire eza malamuté. So zo kota na ya yo mobali na yo mwasi na yo o bata matin o kota l'aise. Maintenant zala l'aise ya. Vie ezaka moko. Litomba nini ozo nyonso ya mokili. Nkola soka molimo ne kende soki wa. Ozo kende ko beta match. Ok ko mata sincère. Non, yo kateke muntu pa kenda ko mata sincère liwe zuye kuna. O kende wa. Pama batoto ya Congo bo s'abonner na Dikina TV. Poko ya kolobela. Baleki. Oyo tanga oyoka lito ya mobali ya kanisi ya solo alinginga. Héritier watanabe pe o amuta malobe. Ulobaka trop. On a kabelo Rwanda. O kabele Rwanda. O kutu bazakuna na mboka na nukutu ba okuka kobimisa te. Bon mboka kagamende kagambe otika yo oza mboka ne pokendo kabela Naomi. Dis-moi que tu m'aimes. Olinga mabe papa. Olinga mabe. Wana ya buzoba penza. Et puis bana matete ba sepelite. O na ko kabelo matete, na ko kabelo lemba. Na victoire sur olingo kozoa. Franchement, n'importe quoi. Pendant que conscience na yo yebi ke za mwasi ya bato. Yaya. Na mokili oyo, muto azalaka yanke yende aza sage. Ba sage ba monde ba yanke. O ayebi ke oyo mwasi ya muto. Oyo loka muto. Puis bino ba tonton. Bino mibali oyo. Bomonaka ba fille ya célibataire te bolinga kaka basi ya bato. Mikolo ezali. Mkolo matière première oke ko kotisa kune kangami kuna ndoko yeba. Soki botali yango na ba réseaux sociaux ezali parce que okendo kokuta na mobali mususu pa simba simba okoti okangami. Bo forcer. Bibelo bia sala ka malamu a continuer ko sala malamu. Yo po sala ka mabe continuer. Basi yo lingaka basi ya bato papa continuer. Mkolo ezali. Tu paieras même pas ta na yo, mais génération à génération ya yo. Progéniture na yo ko fota. Pour continuer ka ko sala mabe. Pendant batoto ya Congo, yo ozo landa ngai. Ezali kamba ko sekate, ezali kamba pasi. Na ya mawa pourquoi parce que foyer moko boye e kabwani. Naomi avec son mari, ils ont 3 enfants. Foyer ezalaki stable na Tongo, na pourquoi les kambe kwe pa bakabwani. Pourquoi un musicien ou azali censé a kozala ko éduquer masse. Musicien na yenda ya l'acception ba peni na ye na réseaux sociaux, musicien na ndia zo l'acception ke yende ayebi kolinga na kosombelo na kokabelo Rwanda na kopeso matete. C'est quoi ça? Faut avoir honte. Faut vraiment avoir honte. Et le biso to linga nde kozwa position te. Ato lingi mutu ndenge nini. Soki asali mabe, kolobate ke pose a fan. Mitia siko ke non Naomi wana za ya na yo, mitia ke Naomi wana za mwana na yo, mitia na place a moninga pour sentir douleur wana. Ata za fan na za mutu olinga. Soki asali mabe, faut avoir le courage de dire que non, là vraiment ce n'est pas encouragé. Pas tout à coup on a lingi bino mingi. C'était la vôtre, la championne, on m'a dit, Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Vraiment papa, encore une fois de plus, bolimbisi. Bino ba o bozoki, bino ba o betili bako parce que moi ba discussion et comme na mabala. Bolimbisa. To ebike muluba moka fingisa ba luba nyonso. Motetela moka fingisa motetela batetela nyonso. Mungala moka fingisa bangala nyonso. Moyaka moka fingisa bayaka nyonso. Lelo biso nde to fingami, to assumer, to accepter yango to sengi bolimbisi. Mutu azoraka maele na sima ya ba événement na ba sima makambo zo salema ba oyo peut-être bazalaki na kati ya buzoba wana naza cercle ba ko répéter même bêtise te na lingi bino mingi partager vidéo
et puis bobo sanate, na ko aimer et puis ko s'abonner. C'est votre façon de me soutenir. Encore une fois de plus, bienvenue à nouveau abonné News Tour. Vraiment, vous êtes ma force, vous êtes ma fierté. C'est vous qui me donnez la force de faire quoi? De me mettre devant mon petit caméra pour faire des émissions. Je vous aime tant, c'était la vôtre, la championne, autre m'a dit qui n'a donné qu'à donner, c'était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Bye bye.